Botate yenda comment récupérer ba. Mais yango to lobat. Eza question to tuna. Bat baba na lobby, bo landa biso sikoyo. Ba msusu ba na lelo. Bozwa parrain na critère nini? Moi na bino zwa parrain na zwa na critère nini? Au monde ba éviter. Au monde am toza chrétien, mais le voilà mbongo ezate, atali gauche atali droite, a vieux en a coin. Mais vieux en a coin cause parrain, aza magicien. Banza London TV. Et qu'il soit d'accord à moi, cerné, moi, pour tout mère, moi, c'est la game bon. Mais mère, on a commandé qu'on li balade. Comment qu'on li balade? Moi, c'est soit tu vas moyen et Angers. Avec intérêt. Ah, yoga comme blachar le bureau na katanti, mais ça dit, à comment marqué non, à s'approprier na mariage ouana. Yo même mon colo moi mon colo mon bal aux moi à dire te donc il y a comment on peut savoir nos conditions on peut savoir nos conditions puis on peut savoir nos loi pour éviter que yim ta misa mbongo yim ta parina mariage a comment la façon mo ba ça yo mi bal ba bangara mais deux fois pe la noblesse si ko bo bangara te mais deux fois pe moni moi si pe ake a poni pe parrain papa moko bazaki na ye papa na pas bimi senior sonné mais mo bala comprendre papa na comment on peut se ba loi moko boye il beaucoup de comprendre de fois pe comment kaisa raté que koto pe ya Banza London TV. Ngeni a se comporter dignité ni azana dans la société est-ce que ça crédible c'est ça les problèmes hein même le long choix à mariage au moins la moto atali kaka on age poussani moi c'est atali o age poussani ayoka moto moi o lingae atali kut makamwana mususu tabi non le rôle a est déjà bon na bala kaka azana mbongo na otali mbongo tango otali mbongo tango okota na kati ya mariage après molela na on peut sur exemple moi je connais une sœur au alinga qui a bala Bonjour la noblesse. Bonjour Dorcas Likoma et puis bonjour Nabaimbo Kanabiso tout bazo bapé Sarabiso confiance chaque matin to pesi mon wambo te belé. Oui que le bat ba kam ba Dorcas c'est kumba sundeni na présentation mais au monster. Mais il faut voir que équipe est monene donc équipe est monene on donne la chance à tout le monde ce qui va monio baby qui va moninga les a problème. Ok, na bandi te vraiment banné ce commis donc faut payer sa chance na motion surtout payer sa chance si on comme entreprise on a pas mutumo passer d'accord mais comme peut tout abaningo comme au calo comme au lali nobi était il est pas dans soi voilà va faut chauffer mais maman dit comme on a vu sur les la noblesse to le betali solo un phénomène parent ouais pour nayo d'abord merci beaucoup Dorcas pour un sujet et ça très important moni ba jeune et belé le loba ko aspirer que lobi babala autant le bon les banner en Hollande na si ma caméra au bas que le moment c'est important que l'autre ça vendredi déjà lobi samedi bande que belé boza na ba commune d'ailleurs va me suspect que tout les lots déjà oui na ba commune parce que moni to beta c'était tout ça comme makamona plusieurs au ça la té mais to observer la société to traiter tout ça dans le cadre de réalité à kin tout monde a ba réalité à somme na ba mariage. Alors, le Cameroun apparaît au lobela et ça c'est toujours important parce que ça fait partie associée à la Congolais. Tant que la calatonne comme on a comment est-ce qu'il va mariage bandé ko salama era mariage ba opona moto oyo azana moralité à bien moto aza exemplaire dans la société ba opona d'abord pour na mbongo te ba opona na lo lenge na ya kozala na société une expérience o ya zui na libala na ye na ndenge ba ko vivre bien pe ba ko mona ba jeune couple bande ko pona bango pona lo lenge wana mais lelo par rapport à il y a choix ya ba parents et ils ont poussé sur la réflexion depuis peut-être que les crise ou ils a peut-être la difficulté à la société au monde na moto ba ko pona ba parents pour na misolo c'est-à-dire que tonton ana za na mbongo maman Rita qui kunda na mbongo na ye ce qui na ponier par marraine nanga c'est-à-dire a rotia ba mbongo na ba mbongo to en jeu pour que mariage nanga et les cana bien mais est-ce que tali moralité à motoana hein est-ce que motoana a na réputation à bien
ba considérer que le lengeni est-ce que ça exemplaire dans mariage na ye lelo ba tobele ba otala makambo wana te yango to mona ba jeune couple bazo koyena ba problème ebele. Mais la noblesse n'a pas dit temps bandi liboso au lobby peut-être des crise économique mais total na époque n'a pas dit social les acquis malamu yango na moyen mutu apona parrain bongo ezala kité mais lelo au moins ba bimi c'est la biso ba salle de fête et comme peu cher batu musu bazolo babi bonga na poni mutuana po mutuana za vie nanga na yebi ke soutenir nga mo na salle de fête na biloko akolia biloko na surtout po to yebi na tango akalizaki mariage de no kana ba venu na kata lopango zaki no le mo ya simple mais lelo et comme le lenge musu peut-être za ngo te pe comme ko tinda ba imboka ba ko pona mutu azana bon pe ba ko soutenir rien donc les combats mine balobaka na lopoto autre temps autre merci. C'est vrai que makamoto monara kala na mboka na biso lelo za lolenge moko te lelo eza pe ya ba réalité belé baksami ya société notamment ndenge oti ko évoquer likamba ba difficulté. C'est vrai qu'à la mariage ezaki ndenge ezaki lelo te hein et puis bat bande ko bana na pona d'intérêt te ezaki soki moto alingi moto na ye c'est-à-dire alingi naturellement ndenge azali a otala te oto Taylor Van Damme est-ce que ça na moto kasa ka wapi ezaki ko ça naturellement. C'est-à-dire moto à monique non il faut dans la mariée à lingi moto nae ba vani ensemble tant passe na bisengo ba vandi mais les lots paramètres belo évoquant notamment ya basal et puis tout le bas ndeka monde a évoluer les lots c'est vrai na monique ça peut parmi ba cause ça parce que les lots est facile les lots pour mariage ça ma ba condition bien il faut moto à au moins na ba $10,000 sur la bien ça on a condition mais pour ceux qui payent ils ont qui payent rendre une moto azali c'est pas du tout facile zona no soko bandi na biloko famille sengaka olongo na biloko famille sengaka aujourd'hui sale ozwa mutuka msuba kenda kolo mutuka donc alingi mariage le kana dimanche ba ebelier olowe sale ozwa la mutuka makambo kili kilo ezaka wana pe sengaka pe misolo tout ça écoutera pe makasi ce qui fait que na réalité wana batu belé peut-être na confirmé peut-être on doit aussi là que ba pona ba parrain ou ba marraine na bango sans pour autant ba rendre compte na moralité na bango na réputation na bango c'est-à-dire atali boabi non na pona vie na ngawana azana misolo na ye mais no ko pe ne bandeli olobaki awa est-ce que tunaki motuna est-ce que parrain na mariage moto esengela pona eza mwasi to mobali eza pe problème parce que toujours mona parce que moto a un parcours na même des non le na parcours nanga on a quoi assumer ba tout bolanda biso ba pina parcours na bango mais bat mosu sur mona bazo bata manasi ma parcours azaki mwasi o mingi ya basi ba pona ba parent wane yiba ina ngoba basi kaka comment d'abedia dongolio te mais oui abedia odongolanga po yebi bien que eza basi mais ça peut na mibel musu apona ba parent la noblesse moni azaki na mama bébé na moko babi ke mama na ndai ko safulanga mais tant mama na pese nga musala moko boy na se retrouver na moi quelque chose de lorsqu'on est na bala mwasi na moni fona kende na zo nga mwasi wana omoni bino basi bozala na zuwa makasi soki mobala ndo bibel bazala na zuwa teka basi eleki la noblesse non peso kana peso ndaki ça omoni na mariage soki moto inga bala et que azaki na ex na yemo boy ni to ba ex phase ou ex phase oui ba phase ex phase oui ba phase forces armées zaïroises c'est-à-dire armée kala hein azaka na moi ex phase na ye siko ya moi si par exemple soki ndeko na moi sa yoki ke moto azaka na yazo bala bazaka bakomaka très colérique c'est-à-dire azomona siko ke non jo ndenge azobala boye Alexis nga tananga après akozwa mwasi mususu aza na colère na osaka te mais mbala mona ngo mo normal abi bon petit ango adie na ye na ozwaka mususu ate esali pasi maman ngo normal alors na kawana ni ro moni babibale belé ba banga kozwa ba parrain po ba marraine po so kazu marraine et qui soit d'accord à moi sœur na mo pour to mère na mo bo abimisela ke mbongo mais mère na commandé ko libala akoma ko libala ndeli pa bidaki mutazane sanga china mutu mususu moi c'est soit ba moyen na yanje
avec intérêt. Ah, yoga comme blachara le on a 4 centimes, c'est-à-dire a comme que non, a s'approprier na mariage wana. Yo même mon colo moi mon colo mo baloza na moi à dire te. Donc il y a comme on peut savoir nos conditions. Ah, on peut savoir nos conditions, puis on peut savoir nos loi pour éviter que yem ta misa mongo yem to apparaît na mariage a comme la façon mo ba ça yo mi bal babanga. Mais deux fois paye la noblesse. Si ko bo banga te. Mais deux fois pe moni moi si pe ake aponi pe parrain papa moko bazaki ki na ye papa na pas bimi senior sonné mais mo balo comprendre papa na comme opese ba loi moko boye ye moko to comprendre deux fois pe comme kaisa kate ke koto pe ya même deux fois biso pe passing. C'est vrai Dorcas, c'est comme deux fois et comme mais eza sikoyo moni eza na moi si soki asali acte bongo ils ont la base belé pe baza ba hypocrite il y a 100% la condamné bande au basi obi que à 100% tous à soutenir par ba maman on a beaucoup de respect na ba maman mais la réalité mon sous la société ba baso lingi qui aime bien châtie bien mais obi que moi ça comme hypocrite pour na mobile ba bo mobile a sali à bombi et après moi si pour na mona loka moi ça ka rébellion moko boya kan ya malembe donc c'est-à-dire que mobile moko boya rébellion moko intérieur il y a intérieur mobile moi linga ki mingi mais mobile wana avec na vérité moko boye abande ko c'était deux fois tanga eko mona yango magato ko bimisa ngo boye te ma bimisa ngo muke deux fois pende boko mo lo ba ke basi baza ba hypocrite mi bale beleli pa komi ça be basi ba hypocrite wana zo boma mobali ya hotelema mais yo obetela nga vérité ne to bombela nga de tanga na eko ye bango siko moi ça na osandeni non omoni d'occasion mariage baba na pour la plaisir te. C'est ça. Le loto c'est erreur more grave. Le loto mon ara gel mo pas comme moi bon mo kela mo na tanga bo. Mariage to jeune fille mo ba moni moi age pour sento ba camarade ba bali azoluka bala na loyenge ba maman na biso zo mona ba romena ba pona to romena ba mari pour bala na loyenge te d'abord ba ndo bala na ba famille c'est-à-dire famille et famille songolo pakala o nini famille bainyama to famille likumba famille mwakadi baliki ba bala c'est-à-dire ba parents ba mo ba ko s'engager que toujours moi na tout pesi na famille songolo ba pesi na individualité baba que to pesi na famille songolo par rapport baza rassurer que na crédibilité à famille wana moi na banga oza bien mais lelo c'est pas le cas ozomona lelo ba baba la trona le yenge yeba que mariage baba la pour la plaisir te parce que tant au sali mariage on voit na kati ndako soko ça la hypocrisie même ce mobile moi to moi so mona te mais nzamba mona o pour le meilleur pour le pire baloba wana za rapport na plaisir à mon côté toto ezalo wa ndai moko ba la paka non seulement na miswa bato ba yewana mais na miswa nzambe pour ko sa bato ba yo comme ko sa nzambe te ozomona yango tant que tu as vu décision en mariage il faut assumer c'est-à-dire na pas sina bisengo mettons bo kini na temps wana pour un processus beaucoup minaton yo beaucoup na temps bo luka parrain to marraine moto a ko parrainer bino ou a ko za la modèle pour na bino ne bi exemple na ndenge ovanda yo ki no pona mobali na yo ex mobali na yo et puis non seulement bo suki wana mais bo vanda kati ndako akomo ça les sous suivi kaza parent il faut c'est la bino suivi ndenge ni bozo vivre ndeni makambozo le capo yo qui est parent na ofala ndela nyonso tout la asa la suivi na moi ça bato suivi na kati ndako mutu sa bali déjà ta ex na yo a ça suivi mukolo moi si akeb musala ya ena sima o ngam na bimise la rabino mbongo ngape na na droit wani ze kumi suivi na ndenga mabeza makambo to mona obi ke ba division ko ba nini belé ba couple belé o ka bango mbale mso azo banga ko bimisa po a mazo bana miswa bato mais moi si a trahissé côté wana a que no zo parrain mu ex mobile na yakala ex vient na mo bo ya confiance po na linkonda mais mobile ayi bezo mona question na bina et révésé ngam na mabolole avant dia miliango mais libala bongo za suna kimiate eza makambo to mona ebele na sauter na biso c'est pourquoi il faut dénoncer makambo wana pour que ba jeune ba ko aspirer que lobby ba ke na mariage ba y ba ko ça choix bien parce que c'est sous problème pour déjà mariage remonter ba bala na reza choix au bala no bala ni ba sepeli ba ye ba lié ba meli mais est-ce que ça choix bien c'est ça le problème ah si quoi ba ça ko choix sous ya parrain hein wana moto peli na ndako yo ko lia yo na ninga mukete yo lia yo na souci donc ça dit pas au raisonnement que non parrain nanga mbanda nanga donc ndenga na zate boye o pigem piaga
opéré mpiaka et puis OK. Et puis, toujours seka, pour essayer tout seka, mais ils avaient le mot vraiment, ils sont choquants, hein, ils ont passé vraiment. Au moins, ils ont mis balé, basangana, bafanda qui, oh, yabete muninga secret na été. Dès que tu le bats toujours, tu n'as ningo bete langa y parcours, na ote na boy, no kite na boy yo. Mais en même temps, yo moi aussi, tant que que mouton na s'engager, na a besoin comme appareil, mais quand même, na coupe on a été, pas appareil, na no quitter. Et qu'on crée les problème et ça bien tes ça qui sont toujours seka mais na kati moté vraiment la noblesse et ça vraiment pas mingi po ndé toujours ba ba misu na kati ndaku bazo souffrir ne loko wana azo baté na bando beti la na di solo mais maté si le quoi ba lobi on dit ba tout misu le bara yo maté si ba ba makambo oui qui ba mariage est ça lobi ba te be ba ba olanda biso siko et ça question to tuni bango tourner le bas opona parrain na yo to marraine on a critère nini ayebi petit na te. Donc, pour nous, viens à quoi ni député, hein, à Rosoy. Mais moi si, mon bala tout na pour nani yo pona kangai. Oui, Bible ben me soif sabisoni. Le boko est pesara. Ils aura toujours les colos à le boko et zoaka. C'est ça. Ba paraît to ba maré to ba basara nini. Ba pesara. Ça dit ba pesara, a pesa. Bon on a posa nini. Bon on a pesa bo. On a pesa. Mais a bo to no pouvoir. Du fait que mon oiseau pèse trop, ils ont pèsé mais il y a mon oiseau pèse. Mais la noblesse. Azo pouvoir. Ba misope ba koya na maboko ba mususu parent mo naza muta ba magie et comme moi nda kwa so bota te yenda comment récupérer ba. Mais yango to lobat. Eza question to tuna. Bat baba na lobby, bo landa biso siko. Ba mususu ba na lelo. Bo zo parent na critère nini? Moi na bino zo parent na zo na critère nini? Au monde ba éviter. Au monde na mutoza chrétien. Mais le voilà mbongo ezate à telle gauche à telle droite à vieux en a coin mais vieux en a coin cause parrain à magicien yo za chrétien mais cause parrain na yo magie o ka so ke bino ma bino nyoso ba religion mon côté yo za religion mon côté bo beta poule mon côté c'est ça yo so mona muta na poule B yo na poule A et bo ka ba point ndenge mon côté bo singa na match te muta poule B beta na bato ba na poule B. Ou à la poule A ou bêta na poule A. Tant qu'on soit parrain, mon tono est bêta dame na été. Abmisi mbongo na. Donc pour na bino wa boté qu'il y ait mariage na bino. À cause ça là tout au bino bolingi surtout sur les chrétiens. Si qu'on pour na ba parler la noblesse, tout pour na ba on a église, tout sur ba pasteur, tout ce qui là ba on charge ba on va poner la biso. Non, parrain moto azo bala na yimo moto oponaye. A opponer pour changer à parenté. Ils sont pas changer à parent. Jamais. So aujourd'hui parent lélo, c'est-à-dire même à divorce. Vous êtes au marin to pas parent lélo moni tout le monde m'a ramené à ma bé qui n'est pas et puis à parent ba signera même la commune ba signera livre. Donc l'état doit reconnaître bon qui non ba témoin officiel à mariage. Donc c'est-à-dire exactement la blague. Parent il faut moto joyer na conscience na yi. Mais atala ba critère nini oyo moto na za kozo sur aux chrétiens o pour na diable te pour na mbongo pour na limite que magicien sur azo bala tonganga moko que nous chrétiens à la pareil je ne pense pas. Donc il faut bato ba bala na base wa temps à réflexion surtout ba jeune alelo parce que le comme le roi par influence montant mon aïe par yo qui parrain na on a parrain na qui député le roi ngana yo na raté na nga parrain na face à la ministre est-ce qu'il y a un objectif ngapela mona couple mon muso qui doit parrain capable star hein albinga ni ka ba star base na mariage problème exact a aux appareils na star mais qui star na wana ko continuer nango ti na libala na yo soka za mobala bana yo ko zo mwasi na yo yo na kati ndaka zo la mwasi parce que zo na loingi pour ba mona. C'est quoi, parents peuvent pas nous cause la star est un problème, mais moralité naïe. Il faut pas que les allélis à marraine na yo to parents. Mais justement, tant que la moralité, ils ont makamona tout. Le lengeni a se comporter dignité ni dans la société. Est-ce que ça crédible? C'est ça le problème. Hein? Même le long choix à mariage. Au moins la moto a tali ga âge poussani, moi c'est tali bo âge poussani. Ayoga moto moi au lingae a tali kut makamwana mususu tabino. Le rôle est déjà bon on a bala kaka azana mbongo na tango hôtel mbongo tango okota na kati ya mariage après komolela na opé sur exemple moi je connais une sœur au alinga ki bala moto alinga ka bala za ki magicien
ake une église makambo na yebi chose vrai c'est wana kufa ake une église pasteur atali ayebisi abi kobala moto wana olingi obala te so obala osouffrir na moni na misala molili kobala te mwasi lokola age epusanaki azalaki na posa kobala pasteur yo ndo obeti ya kote tala nge koki ngai natika mobali wana na ebele mbongo boye aoki mobali wana azalaki représentant ya bamagicien tout na province na biso moko na otanga kombo te mais ayaka na Kinshasa ayaka mission basala mobange na mariage bato baya kolia komela ya soma mituka nika bakino balingaka mwasi akoti na kati ya ndaka libala makambo ebandi so ekomi 2h 3h mobala bimaka na mbeto abimi na mbeto akesika akendaka yebanaka te soki azongi okakaka moto na 2h 3h azolia akomprenaka te ti jour mosusu abi te lelo ifo na piége mobali nanga nayeba 2h 3h abimaka kendaka wapi jour wana alalaka te afin te lokwa kolala oyebi na ba 2h 3h wana bamari yebika nde ekomaka te sikoyo 2h 3h wana eza ere mobali abimaka apiége mobali abimi 2h 3h kaka bongo la teni dada abimi ko abimi akei na retour mobali afongoli pe porte abimaka abimi emana ndenge abimaka ne babota ko teni dada yango wana into baka teni ya nini abimi na teni dada abimi tanga azozonga na retour mwasi apejaki ye abatami mobali ake na cuisine tala makila na monoko aosukola maboko auta osala nini anda olia nini na 3h du matin na makila tanga muni ameke mobali abisa yebi olandaki mbongo na ngati mbongo moni na renyana wana moi nazwa yango na butu misala nasala yango na soki ko oyebisi motu ba okufa mwasi abomba akokata komaka kobela batension 2 semaines après azongi pa passer na yebisi ta passer makambo yebisi nga bobo na moni na miso passer abina osani na yebisaki avant mariage misaki trop tard mwasi akufa na souci c'est-à-dire même na mariage il faut ça choix bien de même pour na parrain pour parrain aza lié tout marraine aza lié na mariage na bino direct et puis problème sur les années eza ba couple belé ozomona toza ba africain ba komisa ba marraine na ba parrain na bango banzambe parce que ça ba secret mosusu ya intimité o izo sama entre yo na mwasi na yo to na mbali na yo on peut mutu mso roye bata pour mutu aka mutu ko manzambe te même si ozui parrain si le problème est comme nini au moins même sous parrain rosa monter à malam to marraine rosa monter à malam bino moko bona kati ya mariage balobaka pour le meilleur et pour le pire vous avez un problème d'intimité ou que ne livrer partenaire na yo pas ya parrain il y a comme ça ko yibsa parrain to marraine na mso pe ko lobate au moins ndenga za wana coup de soto la lelo o mokote soto sali bo mo ezarate intimité na bino propre ozwi ngo ko yibsa parrain o komisi parrain na yo nzambe alors qu'aza mutlo ayo et elle m'a comme ko yibsa makamto ko so yibsa été parrain wana za ine idea mabete azo yo kaka lelo yo yibise lobe kuno yo yibisa bia donc ngamona sunga le wala mbala ngwaza ne lembele tika na mona sunga esikoyo na sunga mwa mwasio asungi yo ozwi zemi mariage ko timbutu mbutu ozo mona problème c'est-à-dire bateau ba ko balana il faut ba yeba peke limite ali parrain to marraine azanza mbete azana limite makambo ko yebise msupe ko yebisa été msusu il faut yebisa ngo directement kolo e moko mettons comme si parrain na yo to marraine na yo nzambe y a problème te y a vani na yimoko ye o kutu to la la de 0 RT 6h à la mukakate ça va so ya suka to péché bambote belé ah oui mais la noblesse to comme to mona lelo ba parents pe belé ba comment ponya bana ba parents lobi parents wana nga na yebi azala mbongo nga na poni bozana même mobali kutu azali pe na choix na ngote mais le quoi papa et outi pas ba parents à moi sina sa nini moi sina lingi nazwa kaka est-ce que ça malambe za mabe wow yango beza problème moni ceux qui ba parents ba poneli mwana bango parrain eza mabete mais est-ce que parrain wana ayebi bato ba ko balana est-ce que ba yebani parce que parrain tant ozo pona parrain za mutu moko oyo kaka beaucoup te ne brisquette c'est ça aussi les problèmes ba parrain belo mona bato ba elo tout
babongisa yango. Tant que vous avez préparé mariage, on a des étapes, des fiançailles, bani, vous avez préparé que non, parents na biso aux intel. Sur mon parents, à moi pour la moine naie, parrain, to marraine, on a bilora boma. Ça dit bilora brisque, ba luki ba monite bien, ya to je la osoki na necha. Pour parrain faut za mutu moko azali permanent. Ata za musika, mais au cas où s'il y a un problème à Zoland de la Bino, vous vendez bien, qui m'est allé, hein? Tel exemple, mon kien dengue à Bédia ou tu coupes ça. Ah oui. Bah, puis si bah joué parrain dans mariage, parrain attend on y sili. À Kenan, et tout la musique. 9 ans après, azo boss na go to mariage ou ya parrainage. Ah bon, c'est un combat bana. Comment on est sur Zaranani? C'est-à-dire, ils ont l'accès que non, bah ça qui même esprit, bah qui même pensée. Alors qu'il y a un parrain, tout la marraine. Tant que vous prenez un mariage, il faut que vous ayez la même pensée, même esprit. Nous reprenons un mot à Babal, quand même. Ou que nous soyons conseillés à mot à Babal. Non, non. Pour Balobaranelo, on a la pédagogie. Pour éduquer, moi, on a bien, il faut ébailler. Pour parrain, à l'eau, la tombe marraine, à l'eau, à neti. À l'eau, à mon boti, c'est-à-dire à boti, il y a sa bala déjà. Si vous avez boti moto à travers mariage, pour à ça que parrainer tout, à parrainer mariage c'est-à-dire au cas de problème une expérience où il y a ça nango alors parce que nos conseils na makambo yé ça viva déjà té ngana vivant na likambo na déjà étape bo nango faut vendre be sabo mais ce que yebi binoté alors parce que nos conseils néni pour avoir na binoté azo maîtriser makambo na binoté ozo mo ateke oza la confusion totale. Mais moi si pe a okopo na ya grande sœur na ye akoma marraine na ye parce que musupe mobala okolo ba makambo peze belé ba parent par exemple makambo belé na moni ngala za na grand frère nanga na za na grande sœur nanga na moni bango ba sunga biso po bango ba sali 5 ans de mariage ba sali 12 ans de mariage bon pe okolo sunga biso na ba idée c'est bon ou ba okopo na bango ça dépend mais opona so poni ndeko neza mabeta ndeko no so abala na expérience za na crédibilité. Au moins, quand on côté la car on a la pour la noblesse de fois moi si pe na mobebi ke basi pas la caprice c'est belé mais ya même yango est-ce que dans moment on a la moté ma ya marin to parent to on a la moté ma ya ndeko na ye so aza mutu moko ko za babala na basali ba 5 ans 6 ans mais ceux qui bo mon ava moralité na eza ya kimia te faut bokeba na ye parce que c'est pas dit que ba tout babala na rande baza ba une expérience pour vendre na kimia. Bat musu bakoza miyibi me babalani. Oh, yo mona ngote. Oui, ezali. Yo bazo mutu azandoki apo abali ndeki ndoki nesile. Non non. Azaka ndoki. Omoni mandoki ma mariage pino mencho me bali. Siko yebisanga ndenga kote abali wana zu mwasi na ye. Allez. Ngolo bake kindoki azaki nango sile to. Aozaka kindoki même na kati ya mariage. Ozo comprendre? C'est-à-dire moi so mobali andimi ndenga azali. Mais deux fois pour la nini ezalaka to lobi le to beta disola ba parents tozi ba parents mais pour la nini ba to ba kinara na ba divorce pour ba parents bazali ba osunga biso moi si so azana mabe na ke pas marraine na ke na bete lisolo moi si nanga za boza boy mobile so azana mabe na ke pas parrain na bete parrain lisolo la bi marraine moi mobile nanga za mabe marraine o konsola na mobile ni mais au moins couple mususu ba bengi sata ba parrain te musupe mobile lobi na marraine na lobi na lembi na moni deux fois to ke na biso kana commune libala ngwe sila nango et bongo siko important ça ba parrain na moment wana eza wapi kala mino osakana na ba parrain mususu nga moni pasteur andimi a parrainer mariage ay sabanga bi a passer monene na crédibilité na osa ali sekite yemo ba pasteur ebele ba exigeaka bato ba obana na makambo ebele pour aibi kay ko parrainer c'est-à-dire crédibilité na yi tant que pasteur ils ont na kati ceux qui bossent les erreurs to bo kabwani ba olobanini ta pasteur on a parrainé qui mariage wana me bakabwani donc c'est-à-dire azana e pasteur te ozo mona yango monde bazaka trop dur remarquer ngo mona yango même en dehors que pour na parrain to marraine aza pasteur mais il faut la crédibilité parrain na ko za to parrainer mariage moko comme ça batwana loi te. C'est-à-dire que vous la papa na bango si y a un problème au conseiller bango tant que parent tant que koulou tant que moto a une expérience tant que papa ou maman na lolenge ke ba yoka yope
yango zo mona que to zo ngaka na crédibilité et na muso mona bo jouer pour na mbongo mais na crédibilité yimo na na concert au pesa binote yimo kutu moi oyo luka concert ba zo tela kaka moi c'est écoute ko kakete bon ya bino ndoko ko résoudre parce que l'homme donne que ce qu'il a mon to pesa kaka eloko azanango siko yebsanga na kawana division ya kaka c'est-à-dire ba divorce peso salama il faut que bango ni tolobaki ya mutu aka mutu ko manzambe te ko soit parents za mabete mais bino bato bo bana na boza d'abord à la base il y a mariage na bino donc il faut boza d'abord na kolinga ke kimieza entre bino bo yokana au ça la choix ya bien pour que lobo ki ndoluka tout le temps conseil pas parent pour ako pour bino be conseil na ndinga mabe c'est ça bon ceux qui parents on a ndingo lobaki ni bandeli ki parents on a ndé obima par exemple na moi c'est marraine azaki moi likwe chiambal olinga bongo to baika ke no bakaka basi bébé buchu voilà azaki bébé buchu ya marraine yoka sitango yo pese tu ne bon siko moi si on a ça neni na boya ga na ebisa ki onini obalaki avant ça moi si mabeti parce que akoyebi ki za na profit na ye pour ceux qui moi so na ki il est encore récupéré noblesse est-ce que marraine peut azaper a occuper quoi pe nanda comme on est coupé ça peut ba condition na lobby le toi na jeune mobile na kolia te kolamba te ponga marraine na lobby to parrain pas couper ça peut parrain pas couper sa condition pe et pas ya moi na mobile ko bimisa ka été so na za diabétique na kufa likola parrain lobati la za diabétique pour tous ceux qui ont parents ouais imposer les biso qui non mais aza muto metolobi baza bato bazo sunga biso c'est-à-dire bato bazo l'acceptation nzela kolanda loko bon baza na expérience wana tous ceux qui bon baza na expérience à 5 ans il y a 20 ans tu as 10 ans à l'obité ya omoni mikolo faut gêner pour la makama mobile no bondela mais marraine déjà ko iselinga bongo siko na Rolanda siko yo condition ya marraine tout dans l'endroit mobile n'a pas mobile n'a pas à lobby ngai fonalia mais ce qu'on demande non quoi ebise ndengeni na lamba to marraine na loba ki lelo toza na chaîne tozo gêner so pe lelo ba mabale bele zo kaboneza po na ngo mais donc cas les combats faut ba ki ba limite aller parrain to marraine azana limite na ye azana makambo ya ko pesa ba tout conseil yango zo mona ba ça dit bato ba bana na ba ba fungola ba porte ba monde ba fungola ba porte pour que bato musu ba profiter yeba ke moto ayebe makambo na bino intimité te tango yo moko komo kine ko yebisa parrain to marraine ayebi akopesa ope conseil selon ndenge yaza kokanisa et ça makambo susu moto ko zo parrain to marraine azaka sensibilité opesa et puis au moins opesi excès à pouvoir opesi moto pouvoir trop siko aza na maîtrise na ngote obika oti ndamio wana tango boy alinga na parrainara bino bola na mabele lelo bo opesi pouvoir trop c'est vrai. Il faut que ça ba imboka na mo yango to ndero lobake il faut bato baeba parce que tant yo moko zo ba secret ba vérité cachée o ki ne ko yebisa para zanzambe te ne bandela noblesse ni to loba ba misu ba ke commune tant musu para wana zwa ki ezaki na contre volonté na ye mais le ko ba imposer que kaza la choix te et après au monde parent ngo zo kapé ko zo ba responsabilité na été au monde social partout dans le monde social mote vendre ça masolo ah oui eza na ba pays tout le monde a développé ba pays mususu tout le monde ba congolais ba okende ko luka aola na rapport social pour ba liaka bien pour soit la mongi na tongo ana temps ko ça ba recherche té makamukil kilité donc ala ya ko liaka muki ya okende makambo to belo ça fait partie social ozomona ba congolais biso to revara trop et puis congolais belé le ba vivre na influence et puis na loyengi na ba mouvement soko tuni moto ba mariage ya lobby au monde tout le baboy baza na ba yoret au monde moto ba tubele ba balana soko tuni o ba na lobby boba na lobby mariage na bino ezali mais parrain o yozwa ozwa kana ba critère nini ayebi na critère te so tuni même ozo bala na pona nini lobby mariage na zo bala te o ga websa o baninga tu ba bala bonga na bala te est-ce que on a raison c'est bizarre donc c'est à dire muto ke na loyenge et le ko kende bit ya mariage o kende la ebité baninga nga tu muninga nga na ifasik yekutu babala ki lobby kanga na tikali la noblesse les loba na ba sebele pe babali pressé pour na ba parents papa na ebisa bi boni boyo ko so koli maman na lobe so koli o muté a Jésus les cas il faut ça lo bala c'est quoi humiliation na tellement le qui trop a lobi bon na ko kalisute madame na kendi na nga kaka parce que nazo ko kalisute mususu pe azo bala mobile pona ke luka elo kwa kolia est-ce que o ko bala mobile pona kolia
to oko bala mobali pour intérêt yango pesa problème na biso sans vision yango to baki baba na pour na sentiment baba na pour le meilleur et pour le pire pour na libela pour on ne sait jamais okoko vanda bobo balani lobi nango na tongo mobala bandi malade baba na pour na bloc roulette ko lui regarder pas na binote mais il faut tango bala no longwe pas na bino kene côté mosusu il faut se préparer en conséquence pour que makambo ezala bien okoko bana na loyengete donc il faut ba jeune ba s'approprier na makambo na ba tika makambo ya ko bala na loyenge donc faut ba bala na par vision bande ko tu ya monga fula to pesi bino bambote belé bisiko bo landa biso. Oui, merci beaucoup. Mais la noblesse, pas parce qu'à la lobby, parents liboso, ezar kota papa kota maman. Suko, so ni tilelo, moi sinon mobile va discuter, on pesa likamo. Moi tege maman reçoit parti pris à moi na maman pe kuna reçoit parti pris à moi ne on a pe écrire été tout soit ba parents pour toyebi bangote reçoit parti pris à moutouté. Yango na to lobat, il faut ba équilibrer. C'est-à-dire na éviter soit ba parents na ba parents tant bon pour na ba parents rose à côté à moi si rose à côté à mobali mais il faut za moto ya na moté mamoko et puis ya za neutre ou za na partie prité c'est-à-dire na cas ya problème à ko gérer yango normal à rose à la naître de ba église au milieu du village ça pour autant soit de quoi moi si à côté la de ko na bango tout soit de quoi mobali ata za na faute le roi bazwa ki au parent aux autres ça faute parce que le bloc on a battu la condamnation et ça peut pas parents musoko la mobile azwa qui est il y a côté la ga mobile attends moi si soit ko loba a cause za muta famille mais moi c'est ko loba likamo bazo mona pas cité tana mobile makamba o sala ozonga retard yo pe nini ko kipaka mobile té zela rega na ndako mais deux fois c'est dire baki si moto est-ce que moto finir or qu'il faut vendre ça deux personnes au conseiller bango ezep makamto mona makambo bele deux fois pe la noblesse au monde en mobile abimaki abengyo allo blondine naza on a parrain na ngai mais et comme le quoi et comme le quoi habitude moko bo chaque samedi babimaka nae siko moi si na moment on a pe na besoin ko réclamer au moins siko non mobile obima mais OK azo bima na parrain na trop donc parrain na ka ko zo na ndako babimi mais moi ça zo sepela na ngote siko dans moment na moi c'est pas na droit ko ebisa parrain que papa makambo zo sala na sepela na ngote parce que ozo tout le temps comme ça mobile na nga dans la Afrique ma rebelle mais tout le comme il bandela na bazo que pour le moment pena moi c'est tellement que banda kala ba komisa ba parrain ba tu ba komisa ba parrain niti ba demi dieu c'est-à-dire ba to ba ban beaucoup critiquer parenté sur quoi côté bo nanda kwa ta bo ne ko soit na maman normal et parents zoya mon hypocrisie wana i bandi banda kala siko ba vandi on na mitu na bango alors que parents faut ça quoi ni camarade na bino il faut ça conseiller na bino aza moto bo messani na ye pour vous en la facilité à ko la makambo susu mais makambo susu pe makambo te que parents pas yebate pour parents za nzambe te parents za moto et puis parents musu mo panza mabala ah oui yo ye oyebisi likambo moni boye ko yebisa moto te tala ko to boye au pesiga mo kongo boye ya bando benga bato omoni mona na oto ya ah ouais na tuni question moi si akepa marraine nae bisi lobino au monde za mobile na yo na kangaki ye na moi si mususu na coin mais na lingi oyebisa mobile na yo te parce que moi si abal yo kate moi si on a ce abali eza pe question to na pe ba imbo kala biso belé o bazolanda biso parce que moi si tanga kozonga na ndako mobile n'est pas ye siko akosala nini akoyebisa mobile na ye marraine na lobi to arobo mongo na motema ye pa bando sala enquête na ye wana pare a songo tobo paraît pour deux fois ma bala musupe baby bongo bazo tsabi ko tozo ye baté balobara toute vérité ne sont pas bonnes à dire ils ont la vérité mususu moni obengi mutu yimo ko conseiller sans que mutu soit eba est-ce que vous oubliez ko minzambe uvandi saka bato kaka bon na mona ki mobalo na mona ki mwasi na ezarata Orto moni landine kalenga ndenga fête anniversaire na yebi lo bien que to lia kité le bezaki malheureusement to soumettre à soumettre ba secret ah OK au mona tu connais na soka yoza mais il faut keba donc il faut okeba na loko ozo pour créer division. Oui est-ce que moi na paix à cause de la paix à moni parrain na ye na mobali alors qui peut ko robeteli sole pas marraine na ye mwana bano ba parrainer libala ti azo ba moni parrain na moi si alors qui peut ko yebisa moi si na ye pour moi c'est pas que yebisa marraine
yango toba ke parrain yango toba ke parrain to marraine aga mutu aga mutu ndenge bato babaya ni bakokoya pe na mwa mbeba moko songolo pakala de même pe marraine to parrain akokoya pe na mbeba ko mona epe mais yango to loba ki faut zwa mutu aza modèle. C'est ça. Si tu ok yo moni parrain na yo to marraine na likamba bongo oko funde c'est juste la posa marraine no bakabwana hein tu le vois on a posa bakabwana hein on a posa bakabwana wana ekomi sikoyo ekomi mabe mabe il faut que ça akeba na loko wana faut prendre ka moto na moralité moko ya bien. Merci beaucoup.